Voilà, bonjour, bonsoir, partout où vous êtes dans le monde, je vous salue. Ça va dépendre de l'heure que vous allez me suivre. Votre maman, Rosette Lafla Dambo. Voilà, tozo solo la lelo mouké, tozo analyser mouké par rapport à la situation, il y a médias n'habitants en ligne congolaise. En tout cas, médias n'habitants en ligne congolaise, eza yako kufa, dans le sens que, batu bakomi koya, eza lokola ndenge ezalaki na Facebook, bakomi oya ka na babeze, je ne sais pas, babilo moko bo ezanga tina, kofingana, donc mutu moko te ayaka nano, atie kamera na ya bali nano kosala, kopesa nano info, kosala analyse si eloko moko boye, oye ko edifier batu, oye kopesa batu ki bazala na bolingo par exemple ya mboka wana makambo eza koleka ate eza ya politiki te mais la vie sociale des gens au Congo ba vie sociale ya bato wana poto ba corona pe yango yo eza koboma batu ke batu nano baya bapesaka nano ba idée wana eza te ke ba informaka batu likambo moko boyelekaki na mboka songolo mpakala bona ezaka baye babandi koswana babandi kobeta masolo ya mutu songolo mpakala bakoma bafana kwiti ya batu bakofandela kaka mutu aminyore ye moko aignore existence na ye po abetaka masolo ya mutu moko kaka boye parce que aza fanatique ya mutu wana o ignore même existence no o nzambe asalela yo na mokili ti ignore ça ovandi wana obetaka masolo ya bato ya barando ya bato bazo sala barando na bango ezala ya mibali ezala barando na bango soki ya nini bino bokoti kuna nde bokomi kofandela yango na bozo benga bozo sala ba analyse na YouTube te faut changer bandeko biso la communauté congolaise on doit vraiment changer pour eloko biso tokomo sala eza sous normalité obiso tozo sala franchement eza pe lisusu média en ligne te et comme il place ya koya koranda na ba compte mutu akoya aza ko rendre compte na ba na mutu moko boye baswana ki ba weleli soki mobali ba weleli soki mwasi ba weleli soki nini de ba biloko ya bongo où on ne comprend pas signification ya média eza quatrième pouvoir na monde mais eza pour la communauté na biso eza place to yaka ko randa na ba compte ya salanga boya komona ya zwaki mobali ya moto oyo ya zwaki mobali ya moto songolo ya mobali ya bato ya bali mobali ya bato ya ibi mwasi ya bato ya ibi mobali ya bato de babiloko to ya kozongela kaka kozongela on se pose c'est pourquoi to comprendre na ba vie et comme kokita bato batala kabiso le susute parce que ba yebisi ko ke na YouTube za buzoba na buzoba to bebisi meme na musala bato bakoma mona buzoba na buzoba soki okoti na YouTube kuna eza buzoba na buzoberi donc tokeya kaka ko randa na ba compte ko régler ba compte na bato ko régler ba compte na bato na bato o bazali to mona bango ba ennemi ya mutu moko boye to za ba fan na ye donc ki fanatisme na fanatisme ebomi na média ki fanatisme na ki égoïsme ebomi mboka to memi yango ti na média to komi siso awa na média ki fanatique na ki égoïsme do mutu moko bo alingi kaka ye kaka balobela kaka ye mutu mususu te seko mutu mususu aye ba fini o wana te bafana kwiti pe balobi biso oyo to bazobosa na existence na bango c'est comme si yo ndeko nango ozotalanga nzambe akela yo nzambe oyo alola akeli yo okoti pe na libumu ya mama abino obeti 9 mois kuna obimi babandi koleisa o ba potopoto obandi classe osisi classe pose la fanatique ya mutu do musala nyonso wana esalami kobanda na mokeli na likolo pe na se nzambe kosukisa na kokende na baparent na yo na bandeko bazalaki nzinga basungaki papa na yo na mama na yo po okola na ba enseignant oyo batangisa yo juste po o banda kokumisa mutu ya mokili donc existence na yo ya kibo ime kibo moto na yo donc nzambe akelaki yo juste po oya kozala fanatique ya mutu moko boye o banda ko beta kaka masolo ya mutu moko boye na media tongo midi pokwa juste po na mutu wana nde nzambe atindo na mokili. Je ne pense pas mon frère ma soeur, je ne pense pas ozana but on nzambe atindo na mokili. Média eza place bayaka ko informer bato média eza ka face place bayaka ko pesa ka information ko divertir bato mais oya bino eza ekomi ya ba haine
de bokomi bozo ya na ba haine na bino, bozo ya ko finga batu, bozo ya ko soinisa batu, bozo ya ko dénigrana, oya ya dénigrer oyo oyo azongi ya dénigrer oyo. Ça fait mal de voir tout ça là. Et c'est difficile na congolais. De place no suka to tia kamakolo to baby saka. Na ebite soki to zwakata ya kokota na ba média ya ba communauté mususu. Soki kokota na ba média ya mususu, il y a quelque chose à retirer. Ozana eloko moi message ko zwa kuna. Ya biso ezaka na message te. Ya biso ezaka na message te. Ezaka oya ye a dénigrer oyo oya ye a dénigrer oyo oya ye bimisi ba voice ya oyo oya ye azolobela mobali oya azofinga mobali oya azofinga mobali okuna oya na bafuta ke mbongo po finga okuna. Donc bulu yeke. C'est pas pour rien que Dieu a telemisaki mutu likolo ya nzoto muna biso mobimba. Parce que na kati ya mutu awande bongo ezalaka. Bongo nde tindaka to réfléchir. Comment kangaka ndenge na zabwe na koma fanatique ya mutu ya mokili. Vous savez pas que c'est un péché. Et ça péché. Fanatisme ezali, c'est diabolique. Obi misaka makambo ya gauche mimi yango na droite mutu boya sala ki boy mutu boya loba ki boy baona boy baloba ki boy boba fingi oyo boy boba tongi oyo boy boba zui mobali ya oyo boy ba voice ya oyo bimi pona finga ki mobali ya oyo boy. Franchement, toute une communauté na moment oyo corona ezotoka monde entier ezotelemela corona kopesa bato eloko ni boki kosala kopesa bato ba idée qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger. Pour Nabino c'est pas ça. Je me souviens même l'ère corona liboso crise à corona yaka liboso pandémie na mars, il y avait quand même les gens les femmes qui passaient koloba okiko sala boye ndenge ba mali les ama kasi boye foko melaka mai ya citron ya moto ko la muki na tombe fo mela mai ya moto ba biloko abongo biloko nyoso na bobo sana soko kotina media na biso kondima kutu teke corona ezali. Les gens parlent d'autres choses. Les journalistes ou ce n'est même pas les journalistes, comment je vais les appeler? Les youtubeurs. Baza kaka, ba fanakwiti, bazolo ba kaka, ba fitilité. Nako finga, no mona mutu abenga zo finga, mutu abenga o yebi to lobi alo, abandi ko finga yo, c'est pourquoi on a lingo ça ba direct te. Ba direct ya nini? Comment on appelle ça? Ya kotia numéro ya téléphone pour bato babenga. Po mutu buso azana ba souci na ye, mutu buso azana ba crise na kuna, amoni yo fane yo zokumisa ka mutu moko boy, le ubi zo finga ka mutu moko boy dans les vides comme ça, bo monana te, bo solo la te, azu ye pe amoni bongo epese kanda azu numéro otia ki wana ala bengi abandi pe ko attaquer yo, afingi yo. Donc na media na biso communauté zaka mafinga na mafinga bande konanga juste pour bo gagner mbongo. Donc, au perdre bon moto, on a zolo baba tunyo sauté, bon bazo salanwa. Vraiment, c'est la majorité. Donc, yo on dimi, au perdre, au saboter qui bon moto na yo, au baby sa réputation, juste pour gagner mbongo. Il y a YouTube, oh ezaba mbongo mongo boye. Ce que zo salango, naba ozo pe sa ba information et puis au sali ozo gagner mbongo zelo comme soso mais yo ye la kaka mafinga yo ye la kaka comme palisa moto yo ye kaka kotia moto kotia pétrole likolo ya moto yo ye kaka kobimisa ba voice yo ye kaka koloba oya balaki moto ya bato oya zwaki moto donc pito pale na kati ya media na biso nde loko yo ye laka et puis fin du mois YouTube a tchelio je sais pas 500 000 €, franchement. Et ta réputation, c'est pour un bon. Ça fait mal de voir tout ça. Ça fait mal. Les bosses là qui na Facebook. Barando na Facebook. Ba tout qui na biso ba Facebook. Nga kutuna kota ke susu te pona makamba barando wana. To ye na YouTube. YouTube yango bolandi biso. Na ba tu barando. Na ba kronifuati. Na ba fanakwiti. Ba tutu ba ye na YouTube. Donc, mutu penza mona azu penza 40 minutes na ye, azo dénigrer moninga na ye mwasi. Tonde kona ya mobali, congolais ya communauté.
Donc, à faire caméra n'est pas dénigrer mutu, pour finga, sans preuve. À traiter mutu wana na ndenge na kombo nyonso, sans preuve. Juste pour batu batala ye a gagné quelque chose fin du mois. Tala niveau tokoma. Mutu oyo azosala ba video ako finga batu po batu batala ye a gagné mbongo na YouTube. Na mutu oyo ake kuna na parlement bazo corrompre ye. A occupé na makamba congolais te. Mais bozan ndenge moko eza corruption. Bino nyonso vous s'en foutez déjà. Donc pour na mbongo tu acceptes de saboter ta personnalité. Pour na mbongo tu acceptes qu'on s'en foutait dans toute une communauté. Juste parce qu'on te paye quelque chose. Des miettes. Tous à la batte. Ça fait mal de voir ça. Beaucoup de groupes, beaucoup de politique en mboka. En tout cas, une communauté, c'est vraiment une communauté. Makamno se kokanaka, tabake musika, tabake wapi. Regardez à 8000 km, vous faites des histoires exactement ce qui se passe au Congo. C'est ce que vous faites ici dans les médias en ligne congolaises. Vous n'êtes même pas à Kinshasa. Mais Makamobozo, ça les a exactement au Batbaza Pekuna Bazo ça. Donc, pour Nambongo, tu acceptes d'être humilié. Pour Nambongo, pour Nambamiette, tu acceptes Yakosumuka. Juste pour YouTube, tu es là au moins miette. Tu n'as pas d'initiative. Tu n'as pas de projet qui osale loko moko boy ya yo moko parce que pour batuba lobela yo okosale loko moko boy ya yo moko et puis batuba bandi ko tala yo créativité ezate eza kono yo kaki ba finga ki mutu songolo pakala ala yo pe olati kombo wana o ikutana na mutu wana te na vie na bino botiko kutana na mutu wana te mais parce que mona ki ba finga ki pa mutu songolo pakala ala yo pe lokoti sije wana o bandi ko tanda ndeko no ya mobile opesi ba kombo nyoso ba pede ba nini anko boyeba ka koloba boyeba ko dénigrer bato bande konanga lero zo finga muto zo dénigrer muto je vous jure yo moko poza ko se salir parce que muto azana bo muto azana personnalité muto amiyebi ki il est muto ana fingati muto ayebi ki il est afingati. Je préfère na gagner tes locoté na YouTube. Je préfère na gagner 100 €. Mais na ko sape personnalité na ngaite. C'est ça qui bo moto. Moto akola bien. Même devant bongo, akoti kango, aktali ki bo moto na ye. Mais vraiment dans notre communauté, ce qui est malheureux, les gens acceptent. Il y a commis nuire même yemoko. Commis salir. Juste pour YouTube attirer quelque chose. Batu bayebi ke kuna ma finga ezalaka. Alele ba moni aza live. Batu tuba ke kuna. Bake yoka ma finga. Ndeko na ozo muto ozo finga wana ndeko na yo congolais. Bo finga pe batu ya musika te. Kaka ba frère na ba sœur na biso. Franchement ça fait mal. Biso stokima ki Facebook pour na ba rando, ko finga na ba mama, ko finga bibembe. Na YouTube, on croyait que ça marchait. Moi, quand j'ai commencé na YouTube, on a 2017. En tout cas, il y avait l'harmonie. Hein? Tu vas demander que c'est là-bas sujet. On a besoin de l'ambe loko continue na YouTube. On a besoin de communauté écouter loko moko boye. Et moi information moko boye aux ana ngote okukuta ngokuna. Mais et comment kaka oh ya salibo oh ya botoli mobile ya oh ya salibo oh ya zali PD oh ya zali boye oh mutala mutubala lakise mutakala oh ya bali mobile ya batu mobile atiki mwasi nena vraiment. Donc la communauté na biso ezaka barando na barando likambo ya normal oyo batu nyoso bako se retrouver nango ezala raté. Quand vous rendez les gens des ridicules comme ça là. Mais vous ne savez pas que ce que je sais la moto ridicule, automatiquement, toi-même tu t'es sali. Parce que ezo la qui sa qui eza makambo to bimi saka, et la qui saka qui nous sommes. Makambo to bimi saka na munoko na biso, et la qui saka qui nous sommes réellement. Parce que oye bimaka, eza oye sala kana kati ya mutu na biso. Franchement, ça me tique. Et ben de tikinga. Et ben de vraiment que tikinga. On se salit comme ça mutuellement. Oya fingi, oya fingi, oya fingi, oya fingi, oya salire, oya bingi, oya ndumba, oya bengi, oya ndoki, oya fingi mama ya oya fingi, oya PD, oya fingi, oya lesbienne. Hey, mes amis,
Juste pour quelque chose. Juste pour les abonnés. Si vous avez ko sambwisa bandeko na yo pona ba abonné a combien plus fort ceux qui va payer moi grade par exemple au gérer à ta commune kaya Kinshasa pona mbongo tu vas sacrifier tout le monde donc il kambongo ya ko sacrifier ka bato pona mbongo c'est que ezaka esika ka na Afrique on voit ça sur YouTube de la communauté juste pour les abonnés vous vous permettez de faire parfois n'importe quoi. Moi, je ne parle pas de tout le monde. Les gens qui les font. Vous sacrifiez vos frères et sœurs. Vous dénigrez vos frères et sœurs. Vous sacrifiez vos frères et sœurs juste pour les abonnés et que la fin du mois, YouTube a tiré au moins 20 €. Franchement, vous êtes sérieux? Tous se respecter mutuellement, c'est bon. Il y a une façon de faire une vidéo sans que vous citez comme un déconne ou un opési conseil en général. Moi, je le fais parfois. Tu n'es pas obligé de citer comme un déconne. Azana famille, azana bandeko. Bakota rappé na YouTube. Tu peux faire cette émission-là, tu peux faire cette analyse-là sans citer le nom de ta soeur ou ton frère. Au petit conseil en général, il va se retrouver. Parce qu'on dit toujours qu'il se sent mauvais, ça se mouche. On est occupé de couper sa conseil. Sans que autant de wana. Pour la dignité de wana. Parce que si un humain ne sait pas respecter la dignité de son frère et sœur, c'est que yemoko na noami yebi pété. Parce que bande konanga, tozali sacré, toza baïmé. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Tozan a besoin de réputation. Et le koba bengi réputation, on en a besoin. Chacun de nous. Tous se respecter dans la communauté bande mutuellement. Il peut y avoir une erreur, c'est normal. Mais on dit toujours le linge sale, c'est là la famille. Après avoir co-ingéré, ko-finga na ba mama ya baninga, na ba oba kufa boke ko-kundula bango na se ba na mikuwa na bango ba cimetière, bo bandi ko-finga. Après, vous avez quelle solution? Après avoir ingéré vos sœurs, frères, après avoir classé bango nenge bo classa kawana, après, est-ce que vous avez la solution? Non. Parce que vous voyez bien, mutu ayoka kaso ki bazo lobele na respect. Mutu nyonso, même moi na moke na ndako. Quand tu parles avec un enfant, na respect, moi na ko yoka yo. Mais quand tu cries ou tu injures un enfant, yo zo balongwa wana. Moi na wana ako yoka ka yo lisusu. Akomika ako finga na ya finga ka. Alongwa kuna kaka mama fingo yo finga ka ye pe obando fingo yango. Alongwa kuna ya zana. Pourquoi? Parce que on l'a qui ça qui était que tu es mature. On l'a qui ça qui moi na te que tu te respectes. Parce que ce qui n'a aucun yon de konanga, c'est que moi-même là je ne me respecte pas et puis je me connais pas. Na yebite qui je suis. Si je me connais et je sais que comme moi je me connais là, je me respecte et je m'aime. Mon frère là, mon frère aussi ou ma sœur s'aime aussi. Elle veut aussi ou il veut aussi qu'on lui respecte. Muto afinga c'est que yemoko na no mi yebite. Mes amis, c'est ça le problème de la communauté nabiso. To mi yebite. Muto ki afandi akomo finga kaka batu musa neza kaka ko finga kaka. Soki ayeka fongoli moi caméra na eza pona ko finga. O mi yebite. O mi yebina no yo moko te, tu connais même pas ta valeur. Parce que muto yebi valeur na ya ko finga nde konete. Parce que yebi ke muto na zape lokola ye. Donc muto na mérite aussi le respect. Mon toit n'a pas de valeur. Comme moi, j'ai des valeurs. Donc, mon frère, ma soeur aussi, a aussi de la valeur. Donc, on doit se respecter mutuellement. C'est ça. Mon toit finga ka yeno numoko amiye barate. Pour mon toit amiye bia finga ate. Mon toit amiye bia finga ate. To me kanon ko revoir bande konanga. To me kanon ko revoir média na biso en ligne. Ça commence à être trop. Respect zali sous-souté. On se respecte pas mutuellement. Bande ko bozo finga wana baza pe na ba famille bango pe bakota na YouTube baza na bande ko mais susu baza na mibale msusu baza na basi
Tu bazana bana basi bakoli. Boki ofandaka bo bengaka parce que vous vous appelez bazo mon abinoté, il y a des youtubeurs qui permettent que bo abati ba numéro na ba numéro de téléphone bino bo bengaka po bo finga ka tantine moko boy bo finga ka tonton moko boy tonton wana pe aza na famille tantine wana peut-être aza na bana aza pe na ba grand sœur na ba petit sœur na ba ndeko muto asali mabe. Donc chez nous il y a plus rien qui se passe na kati qui se passe na comment dirais-je en dehors il y a médias. Il y a rien qui se passe en coulisses, rien. Tout doit s'étaler ici, mes amis. Et vous savez bien que YouTube a tiré la vidéo. Tout ça se salit, le boyende, pour nini. Juste pour n'avoir abonné, juste pour n'avoir view, juste pour n'avoir 500 000 euros. Ça montre combien de fois nous courons toujours derrière l'argent. Mutu ayeb sakabiso lokote bisoka rambongo. Congolais en général, franchement, nous sommes comme ça. Nous courons toujours derrière l'argent. Nous devons changer, mes amis. On doit changer, c'est pas comme ça. Toye kola ko respecter baninga, toye kola ko se respecter mutuellement, c'est très important. C'est très très important bandeko. Po ba tosa yo ndeko nanga, il faut tosa na nonga, ngana ko tosa na ko zongse, omoni auto pesaka, nde ba zongse la biso. Na vie, nyoso pesaka, nde ba ko zongse la yo. To tika ko jouer na ba hypocrisie. To tika ko finga na ba media boye. De ma vidéo, tout ça, là, moi, je n'entre même plus ces derniers temps. Je viens, j'ai fait mes analyses. Ça conseille comment investir au Congo. Nous devons investir dans ces pays-là. Nous devons chercher à développer, même social, na Katiambo Kawana. Chance à Kobima. Des choses comme ça, nous en avons besoin. Na minute où nous fan de la barando, qu'on finga na ba mama, qu'on finga na ba PD, ba lesbiennes, je ne sais pas quoi. Les gens qui meurent au Congo. Parce que l'hôpital est athée. Parce qu'il y a un dispensaire à Simandako. On doit réfléchir sur ça. Mais dia kutuza wana, oh comme ça un message à la minute bandeko. Profitons de ces médias en ligne. Message qui ndaka à la minute bandeko nanga. Les gens font des trucs dans leur pays par rapport aux médias. Les gens font des trucs, développent leur communauté. Par rapport aux médias, ça va à la minute. Au quotidien, ba soigner mutu moko ba sala toke loko moko bo na minute bako tiaka vidéo nani appel en vidéo ozo mona nyonso ozo salema mikolo moyo ko mutu mwa bako sabiso ezati. Essayons de développer quelque chose. Essayons de tous à l'ensemble. Bato bozo finga lelo lobi bakolo bana kokota ke suna mediate lere lobi yo mutozo pesa numéro ya téléphone po ba benga ba finga tonton moko boy ba finga tantine moko boy lobi lero koya na émission moko lero kozonga na kibomoto oyena émission moko ya kosunga quelques personnes au Congo bato wana aussi ofinga ki wana bakozonga suna mediate. Parce que moi je connais beaucoup de gens lere ba finga ya longwe na ye akota kalisusu te a préféré na pokwa boy azu moi livre na ye na pokwa boy azu-moi livre na ya otanga na préféré na tanga livre na nga oyo dans des jours aussi sango ekotika moi eloko na bongo soki na oloba je vais commencer à utiliser certains mots qui sont à l'intérieur parce que lire c'est très important. Du fait tozo yoka ndenge bozo finga batu bako banda boza pena ba tu sais muto changer ka par rapport na milieu par rapport na comportement na ba biloko azo yoka. C'est pourquoi on encourage toujours les enfants de lire. Kotanga ba livre. Okomona mona komona watanga ka mingi. Omona azana ba mentalité moko boy. Azana ba comportement moko boy. Asa pena ba mot moko utilisaka. Trop poli tout ça là. Parce que il a pris ça là. Toye ko lisaba na biso kotanga ba livre. Ba YouTube la communauté ça devient trop sale quoi. Okotala pendant 1 heure 2 heures. Il y a rien d'important. Oh, eza média bandeko. Ba pays msu bazo profiter kana ba média. Oh, natalaki vidéo moko ba sénégalais bazo tonga ba hôpitaux na ba village. À partir de ba média, ba fali récolte ya mbongo. Ba keko tonga na ba village telezaka na nini te, na hôpital te ba tongi. Ba omoni ba commune na biso kaka to bandaka na Kinshasa. Ba commune na biso kaka Kinshasa wana.
toyoka na biso toza na poto mutu na mutu 1 euro 1 euro ba initiative ya bato ba youtuber ba vrai youtuber o baza na souci ya mboka basala ya biloko ya bongo parce que nyonso nde politique esalaka te bandeko nyonso nde bapoliticien basalaka te. Il y a plein de sociétés ici en Allemagne par exemple nyonso eza ya l'état te eza ya bato privé lokola nga na yo ndeko 1 euro ata na période ya confinement po toloba mutu na mutu apesa 1 euro totongi dispensaire moko boye tokomi yango ka dispensaire diaspora bakomi no tomoni ke ba dispensaire eza te ya minene toswali tosombi bamateriele totindi bandeko na nga mutu akosa bino te bomoko nde etindaka bato baavance babiloko bafitilité biloko ya mike kowela mibali kowelela basi kobotola mobali komo mwasi ya kishasa abali mutu ya théâtre abali soki mobali ya poto voilà niveau toza nanu na se mingi tokokoma tokomona bout ya tunnel quand nous sommes en train de tourner en rond comme ça là babiloko bafitilité mwasi mobali hein? Vous parlez aussi des adultes boko botola mutu mobali te boko botola mutu pe mwasi te mutu wana azwi décision aza adulte o bato ya théâtre basali bato ya théâtre mais bato ya théâtre bato basekisa bino awa botala bango eza mibali na bino nde fo boyebisa bango batika kolanda bato wana ya bathéâtre po batika pe kolanda biloko wana il faut tolakisa ke tosala biloko ya série on arrête de regarder des trucs futilité et les choses vont changer de soi. Bayebi ke botalaka bango, bayebi ke bokotala kaka, bayebi ke soki mutu aye kofinga bosepelaka bokotaka plein. Nous avons notre pays c'est un chantier comme on le tous les jours. Nous devons faire chacun fait sa part. Soki mutu na biso asali part na ye. Ici en Europe on est plus de 6 millions je crois, j'avais entendu parler une fois, excusez-moi. Je ne suis pas sûr. Il paraît qu'on est plus de 6 millions. Franchement, si nous faisons quelque chose, et que tambola, tous les locales étaient salés la bisoté. YouTube mobile, ce que côté, fierté, tu vois que des injures, bah numéro pour ba finga mutu, songolon pakala. Bon, si vous avez beau fingi pendant 1 mois, vous croyez que mutu sont d'accord supporter à zongalobi na média, à kena libela. A préféré attendre les livres na pourquoi au lieu à kota atala ba info ya mboka parce que nous on entre juste pour regarder les infos. On vient parfois pour regarder pour écouter les infos ya mboka parce que parfois ça nous manque. Mais comme depuis tu as potonné ba comme ko sala ba là écoute tu as fait ba sala on voyait quelque chose. Depuis tu as potonné ba fongola ba chaîne na bango et comme kaka barando na barando oyo chroniqueuse o na o bayoka na kate youtubeuse o na o bazana barando ba bandiko fingana o na o ba botola ni mobali. Donc c'est mieux le soir de prendre un petit livre comme ça là, tu lis autant de livres ndekonanga, tu vas apprendre quelque chose à l'intérieur. Média na biso comme buzoba to yeko lisabana ko tanga ba livre. Batika ba média o ezane loko na katite ya biso. Nous devons changer mes amis. Il y a d'autres communautés qui profitent de ces médias en ligne pour faire des choses dans leur pays. Il faut tout s'organiser. Et bandakano na bolingo to lingana nano. Il y a des erreurs, des petites erreurs, on s'en fout. On avance, on a besoin d'avancer. Il y a des erreurs qui se passent, on s'en fout. On dit oui, il a fait une erreur, ou elle a fait une erreur. C'est tout, on avance. Au moins, ceux qui comme ça, futilité, tiango, principal nabino. C'est difficile d'avancer. Beaucoup tourner en rond. Il faut savoir trier. Otali, oh, ils ont futilité, je n'en ai pas besoin. On m'a pris un mari. C'est de la futilité. Il faut laisser tomber. J'ai mon objectif. Ma vie, ça doit aller. J'ai un projet. Et nous, c'est ça là, parce que tous les gens n'ont projeté. Mon bal a projeté. Moi, si j'ai projeté. Okoya okutena mobali to mwasi bovandi ndako moko oye na ba projet na yo ton mari va te soutenir dans tes projets yo poko soutenir mobali no dans ses projets mais il faut zano na ba projet no ya bomwana ba rêve na yo zanini rêve no ko za la libala te ndeko nanga rêve no ko za la te que il faut obala mwasi moko boye eza rêve ya mututi yango mona ka deju 3 jours bokabani parce que bozana objectif mon côté bozolanda. Rêve que ça libala te. Parce que moi je connais il y a des gens qui sont là sans mari mais ils avancent ba osala ba biloko ya kosomo. Vie ezaka libala te. Vie comme ezaka makamba barando te ko fingana. Boko fandi la ba théâtre bobandi ko fingana mais c'est vos frères non? Botala kabango ce sont vos frères vos sœurs.
botalaka bango bobenga bango bandoki mabe bobenga bango boye na boye mabe me bato bakendo zwa bango kuna mibali na bino bango moko tolingana ko bandeko tolingana ya bolingo ya solo. Rien ne peut changer dans notre pays si on ne s'aime pas, je vous jure. Ça n'ira pas, c'est par là que ça doit commencer. Koyeba ko trier les essentiels na des futilités, ko trier vraiment ko tia à l'écart les futilités. Makamba mibali basi tout ça qui ndoki pla 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 machin vont marcher là, ce sont des futilités. Ça nous fait pas avancer. To pona biloko oyo kotinda ensemble, to kende ensemble, to kende to sala ba biloko oyo ba œuvre pour que génération ya lobby ba avancer, lobby ba remplacer biso. Ba ne faut pas que des classes na Congo. Ba na ce que bazo bele faut ba bazo akisi. Corona yango yo, comment les gens peuvent se comporter. Ba gestes barrières, comment faire ça? Aux une expérience moko boye. Au moins mutu moko abika ki po amela ke na ebite ce kisi nini. Raconte ça à tes frères sœurs na kati ya communauté. On doit arrêter ça. Ko finga batu bandoki, batu théâtre bandoki, o babotu la mibali. Non, ça nous fait pas avancer mes amis. Batu bakoki maka YouTube, nenka baki maki Facebook. On a plus une année, vous allez voir. On a plus 2 ans. Parce que ça saoule maintenant. Ça saoule. Il n'y a rien. Kako fingana. Tous à la bomoko. Mais des à 4e pouvoir. Bato bazo le karababo font la caméra na bino mike boy. Bo pesaka esengo. Il y a communauté. Ko lingana. Ko ya kako finga batutin. Muto finga zande konayo. C'est un Congolais comme toi. C'est une Congolaise comme toi. Asala qui est d'accord, on accepte. Mais on to popoli nenge ser na biso mara bandolo ba. O popoli bilamba ti avance. Parce que ko finga etende ko longola azalande ko na yote. Communauté za bon mon côté et avance akate. Il faut to lingana to avancer to simba na bon to avancer ensemble. On vient de bonnes idées. Bon peut ça ba bonnes idées bandeko. On doit avancer. Ces derniers temps nazo peut la mino beta bino ba mama solo comment investir au Congo. Comment avoir des revenus en Afrique et vivre de ces revenus ici en Europe. On doit avancer bandeko. Tout ça na chance ya kozala ah place misala pe musala ezalaka. Place moi salaire fin du mois yaka. Ce qui peut exalter l'état ko peso quelque chose. Investissons dans nos pays. Ba juif ba sala kango, ba pays ebele ba sala kango. Investissons chez nous. Réfléchissons au total le ko toko sala pour que les choses avancent. Na mboka na biso ba biloko na ko finga na bandoki ba botela ni mibali ba vidéo ba voice et ça nous fait avancer. Moi je me demande après avoir écouté ça pendant 3 heures 4 heures vous sortez avec quoi? Ba fingi mutu tu rigoles et puis tu sors. Franchement moi je me dis après ça t'amène à quoi? Parce que mutu anozo finga za ime lokola yo ça montre que toi-même tu te respectes d'abord pas aussi. Avant finga mutu c'est que yo moko mi yebi pena noter. On donne que ce qu'on a. C'est que c'est comme ça que tu es. Il faut réfléchir. Les petites choses, on arrête et puis on avance ensemble. Et surtout dans la période de corona, la communauté nous se réfléchir. Bisoko fi, soko tika na YouTube na bisoko fingana, otongana, olobaba, bandoki, babotrani mibali, bazui mibali abatu, banini nini, voice. Hey, mes amis, avançons. Avançons mes amis. Tobo tabana bana ba okola. Baza na besoin ba initiative na biso wana pour lobby ba remplacer biso. Ce qui biso tozana le côté to fan la ko finga. Ba na pe ba ko ya ko finga na lobby. Voilà, je ne saurais pas continuer à parler beaucoup ici aujourd'hui, mais ça me fait mal de voir ça. Dès que tu as Facebook, tu as YouTube. Parce que ça quand ma finga, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, bandeko? Il y a plein de choses à parler. Il y a plein de trucs. Ça concerne de quoi? Bien sûr, ma belle cause la moto sali ma belle, ça concerne en général. Tika ko tanga kombo yande kono onde kono ngai. Parce que tika na YouTube libela. Tika ko tanga kombo yande kono yo. Et tika li libela ndeko. To lingana. Et puis ko lingana vraiment ya solo. To tika hypocrisie. Moto apesa ka o yazana ngo. Quand tu viens toujours injurier, c'est que tu as que ça. Nous devons avancer. Les âges dit lobby vendre, lobby kona, lobby kolozo kende ndeko. To ça qui na décembre, to tu confite, to côté na janvier, janvier ango comme les autres kendo si là.
vie ezozela ote, ça avance. Le temps ne t'attend pas. Ezozela rabisote. On doit s'organiser maintenant. Le temps est mauvais. Tout ce qui est futilité, tout va trier les nécessaires, tout simbi nécessaire pour avancer. Nous sommes une communauté, nous sommes censés et puis obligés de vivre ensemble. Personne n'a demandé d'être congolais parmi nous. Tout le monde est à 5 15 à la congolais. Tout se retrouver tous ça, on doit s'aimer mutuellement et continuer à avancer ensemble. Ce que vous simba maté, vous avancer ensemble, c'est difficile de faire quelque chose d'important. Vous allez m'excuser ceux qui n'ont pas qui un peu dire dans la vidéo. C'était juste pour dire, dès que tu m'as Facebook, tu m'as payé YouTube. Parce que la fidélité est commis trop. Poti ko tanga komba bandeko na bino ya basi na mbali bandeko. Poti ko finga. Bozo frustre bango. Bo pesa bango ko banga. Muto asali erreur, oui, asali erreur. Il faut pardonner puis avancer ensemble. Tout tika ba fidélité to zwa biloko c'est important qu'on avance ensemble. Merci beaucoup bandeko na ngai. Ya mukena zaki na ngolelo yango wana. Voilà. Que Dieu vous protège. Que la grâce de Dieu localise chacun de vous. Hein? Merci.